Place bato bavandi na famille koswana yaka kobeba ne yaka mais famille ça reste toujours la famille. Au moni na vie faut pas que ça la égoïste. Si vous êtes égoïste na vie bando rater makambo yele. Si vous êtes égoïste na vie nzamba bando fungola ba porte noté bando kanga ba porte mususu. Na vie faut ba ko kabola lipa. Yemo chef na biso le rôle la forêt, yemo boss na biso kabolaka. C'est que vous avez déjà envié ngia mabandaka biso tout banda ko envier faut beta na wenge za Léopard équipe nationale. Les équipes, pardon, les équipes nationales de Boïté, avant qu'il y ait un jet set, point ni kaka oyaka kotoke porte directement na maison mère, il fallait les canaux na jet set. Vision na ngeza ifuna imana le voir la forêt. Kalingande to zakala mututu a bénéficier mututu a yemba. On se comprend. Siko après yo siko yo collègue nanga to travailler nous aux pour travailler ka yo moko. On comprend déjà la singa qui fanatique à la bonne musique, fanatique à Wenge. La singa qui bango déjà pardon, na singa pardon à tous les missions dans ça la tena boni pe motuti. La singa qui bango pardon de na botola qui me kona de à sege personnel. Na obandela mo surtout moni sege déjà koufi. Vision na ngeza qui fona la pembe na le roi de la forêt. Fona la former par le roi de la forêt. Au moni ya on a bandi ko banda bandele lo lisusu. Biso tout ba musicien tout mona ba beta na orchestre tout na ba via ka Wenge. Bazala na boso beta na Wenge. So beti na Wenge te vous avez bien formé, vous avez un esprit. Esprit. Déjà qui est ça là qui se passe mais tout le corps ça va miter ma batou pas c'était tout vendre à canal sur oui il y a des rangers qui battent et des rangers qui vraiment battent ming batou balobi Janine Kalanga maman chérie et Rosala bien autourner la biso invité na yo so qui actuana à sala qui ngo ponani Patrie Malwa vengi baoba mokili monde ya surprise maman ngai na bakiti baningana komisa bandeko nde banguna na ngai bachelanga mitambo nzela nyonso baluka vi na nga ebeba likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa ye Bogobela wenge musique à maison. Mais batu mususu otuna ba komona bango. Batu musu te kombo na ba frère wana oyo tuninga komona. Ye akoma soka uti ba bulo na ba kayu na ye. So asisi ba kayu na asisi ba kayu na mo eka ozonga na ndako. Azaka mfa chérie ya président no wera. So asisi ba kayu na ye. Mo eka ozonga na ndako. Fa kota direct ata na designer kala ta kinene. Wangai mosala papa pone na ngai nde lifute masoba koloba pamba solo balonga bisote masoba koloba pamba Nzambe asali mokonzi elo mono leleza nasala nini na mokili oya se na bomana nini na mokili oya tata. Bonjour, bonsoir, Nabalandignos, tu as Vision Télévision Plus avec votre humble servante Janine Kalanga la souriante, autrement appelée Maman chérie de la presse congolaise. Ou à Messana Kosepel Sabino, à Mémé Larabino, toujours bien invité. C'est l'homme qui demande Nabino par là, nous allons ingratité et à remercier Bayangay. Un grand merci à toi, Bella Dinanga, la patrona. Un grand merci à Daddy Bénédicte Lema Zola. Merci beaucoup à Prophète Christian Lema. Kowen Saint-Père et Maman Irène Lema, Tontine Iselt Lema, grâce Lundaya. Un grand merci à toi Balobi, Maître Serge Loukemba, Blaise Malanda Showbuzz, Pichukanga depuis France, Nana Louko Moulouba de Lix, copine ya Claudine Bolenge depuis Londres. Merci Nabino Nyos tout Bolinga Kajanine Kalanga Ming Naib Sabino Bo aimer Bo partager Bo s'abonner massivement à la chaîne Nabino O aimer ça na Kosepel Sabino parlant nous allons ingraté à représenter Bino invité nanga o aza spécial toye na résidence na kombo ya designer aza musicien ya Wenge musique à maison mère to mekape ko décortiquer na plateau kaka ndenge ezalaka so naza même langage na cameraman nanga so koki ko fungolela nga plateau landara biso ba mona invité nanga ya mukolo ya lelo. Bonjour bonsoir designer. Bonjour bonsoir.
Bonne santé. Ouais, ça t'est bien par la casse, t'es dit, on a mis biso tous à l'école de la forêt. Avant de commencer, je salue d'abord mon patron. Ok. L'école de la forêt, on a payé son botte, na maman na biso, ma pata. On a payé son botte. Pour na yénem, t'as prié pour na biso. Ok. T'as prié pour na biso. Prier, oiseau prier pour na biso. On a mis ça la vie na biso et qu'il est bien ma comme na biso peut faire ma wenge, ma wenge qui est bien. C'est ça quoi. Merci beaucoup designer. Mingi tozo lobela Kalaté Arena Grand Paris Oeza na date ya le 15 février tant qu'artiste musicien ya wenge musica moi liloba par rapport ya Arena Grand Paris. Bon nga liloba zara ba fanatique ko balinga la bonne musique ba fanatique wenge ba fanatique tout partout dans le monde. Basomba déjà ba billet na bango pona kala mingi te ba billet le sida tout ce kana ba billet moké pour moni le comment mon abino boya nango ya ba sold out mais biso kala le roi la forêt kala ya bando sala ba guichet fermé. OK parce que le lo beaucoup mon abino ba sold out mais biso kala to sa ba guichet fermé mais ba bien ça qui le lo to lo belande qui le lo problème te yango to lo biso to za suna niveau te ko lo bela ba sold out na bino wana o ni pas biso kala déjà wenge de kala bando sala ba guichet fermé pe de moni to to bimisa protéger base tout ça pardon tout ça tout se paye ici bas. OK tout se paye ici c'est liba millions de vies mais tous en attente le bagage tout se paye ici c'est liba millions de vies les rois la forêt wenge les cas déjà bas niveau wana OK wana ba millions de vies ba soldats tout ce qui lango ba jeune musicien ba jeune leader o ya niveau oui rason mon boss azana tant kututé ya osula masula ba soldats mal pour y abando ça d'aba guichet fermé kala oh donc merci beaucoup designer habito tikilango ba jeune musicien ba jeune leader yo bon là ba artiste vraiment designer avant okoma epangia le roi de la forêt ozalaki nanini na jet set et loronini esala ki designer alongwa na epa nani na jet set pona aya na maison mère et arrivé non na maison mère ba artiste ba yambaka yo comment des questions à la fois. Oui, na sangisi. Bon, il y a ça dans la longwa. Quand les abali les passés nangai na lingwa beta mingi suba les passés te pelo mona mutunya suba bi les passés ba change mona linga ba kisomoni biso ba musicien tout au monde ba beta na ba orchestre nyonso. Ba via le wala forêt so beti na we son tu wa musicien c'est que ça no déjà ko envier ngia mabandaka déposer na jet biso tout banda ko envier faut beta na wenge za Léopard équipe nationale les équipes pardon les équipes nationales to boité avant qu'il y ait na jet set point ni kaka oyaka ko toquer porte directement na maison mère il fallait au les canaux na jet set vision na ngeza ifuna imana le wala forêt vision na ngeza ifuna za pembe na le wala forêt funa za la former par les rois de la forêt. Au moni ya on bandi ko banda bandele lo lisusu. Biso tout ba musicien tout mona ba beta na orchestre tout wana ba via ka wenge. Bazala na poso beta na wenge. So beti na wenge te vous avez bien formé te. Vous avez un esprit. Esprit. Esprit qui est aussi mis à baninga touche en pleine matanga au boto la muninga micro. Wana ndi esprit. Répondre à la question, la question est la réponse est aux invités. Alors, moni bisonde tout ça, toi mingi focaliser na, toi mingi focus na concert na biso le 15 février. Moni makambo betu wana déjà les cas qui tous a famille. Bakatika à côté ngana boto la micro. Et bon, elle te voyage, à la place to kenda na ba voyage moi tam so tozo welela. Au sankara de kuta lo ba tam so tozo welela prochette. Parce que pour ani bakata rater place on a bino bozuka place à micro nous sommes en famille. OK. Place ba bavane na famille. Ko soane yaka. Ouais. Ko beba ne yaka. Mais famille, ça reste toujours la famille. OK. Au moni na vie faut pas qu'on soit égoïste. Si on est égoïste na vie on va rater makambo belé. Si on est égoïste na vie, nzamba bando fungola ba porte noté bando kanga ba porte mosusu. Na vie faut ba kabola lipa. Yemo chef na biso le roi la forêt, yemo boss na biso kabolaka. Alingande to zala mutu to a bénéficier mutu to a yemba. On se comprend. Siko après
yo sikoyo collègue nanga to travailler nous aux pour so travailler ka yo moko ezala te ozo comprendre déjà na singa ki fanatique à la bonne musique ba fanatique wenge na singa ki bango déjà pardon na ko singa ba pardon na tous les missions dans ça la te na bomi pe motuti na singa bango pardon de na botola ki meko na de sege personnel na obandela ngo surtout moni sege déjà kufi déjà qui est ça la biso passé mais tout le corps ça va mitema batu passé tout vanda kana lisolo oui et dérangeant qui batou hein et dérangeant qui vraiment batou ming batou balobi ah Janine Kalanga maman chérie et Rosala bien autourner la biso invité na yo so qui actuana asala ki yango pona nini peut-être msou bazwa ki libakwa Olanda te ero senga ki pardon mais le quoi au sengi pardon pe na nzela ya chaîne biso Vision Plus télévision ezapeka malam babi le pardon est une puissance qui libère na ebike na ba commentaire au moins na ba ko réagir na nini na maison mère ya ba artiste et musicien ebele au baleka relation nini ozana ba ancien musicien au baleka na nini na maison mère bon relation bien ba sala ba boulot na bango bien batika ba œuvre na bango ba bon chanteur ouais. Nani o penza o solo la rane bien bo komanara un moment mbote Fabregas OK Fabregas Ka Fabregas to ba musicien bazé belé ba héritier watana be bazali ba JDT mulopwe bazali ba Nicodème bazali les Nicodème atambola na Yesu ngana ko sula Nicodème atambola na Yesu les Nicodème azanga bibliothèque non oui Nicodème atambola na Yesu s'il te plaît malembe papa na ngai mais là non maya pio Nicodème to ebi a évolué na maison mère a voyagé trop et mon akato to moni batu misusu moni a oza designer tonton Jolé le Bogobel de musique à maison mère Bogobel Bogobel la wenge musique à maison mère batu misusu otuna ba komona bango batu musu te kombo na ba frère wana oyo tuninga komona ye akoma soka uti ba bulo na ba kayu na ye so asisi ba kayu na asisi ba kayu mo eka ozonga na ndako azaka mfa chérie ya président no wera so asisi ba kayu na ye mo eka ozonga na ndako fakota direct ata na designer alata kindenge designer ayemba kindenge so asisi ba kayu na ye star c'est moi grande star non le mot bad bayebi soka sisi bakayuna na papa moko ye soka sisi bakayuna efa ko internet ata la designer ayimba kindeni na lata kindeni boyo ibsa yo ndeni no yebi ke akota refuata la designer place nani otala wera tina kina lelo direct a wera ya répétition nani otala ti omoni ba biso toza ba mission to ke ba poto to zonga to sala fierté ya musique biso to ko vie poto te un musicien via ka poto te poto za savante poto ko silate bato ba via poto tala sko lelo yo bango ba komaso ba uti ba kauna bango aya ko timbangu na téléphone atala designer alata kindenge nini designer alata kindenge oui designer c'est bon le quoi Nicodème akena so uti kayu akoti po atala designer alata kindenge et bon relation nini bozana on a les bogards LBG Cappuccino ngana yebi na kini asum taza pembe babenga ke les bogards ngana yebi te mise na kombo les bogards ça mise mona kombo les bogards au moins que les bogards na bana chango na suka na bandi na LBG Cappuccino les bogards te na yebi te ya zala gentil ko non ko ça pour ne lo ko ça polémique to lingo ça polémique yo vraiment yebi les bogards ngai na yebi ba Congo awa soki mobali aza mwinda za kitoko babenga ka les bogards soki mobali aza pemba za kitoko babenga ke les bogards siko na yebi te soki za na musicien kombo les bogards soki za na yebi na mati. Mais le problème c'est quoi? Tant que tu es mon ndinga na ignorer te. Ozo ignorer nzima. Te ngana na vrai ngana ignorer. So yebi mutu ata na mwani boza na comment dirais-je boza na moi mésentente moto ba guerre froid monko jamais okoki ko ignorer comme moi. Kotaka kombone eza problème te. Ngana vraiment ninga. Penser na ngana za problème mona mutu nanga. Na mutu nanga mémoire nanga ekangaka ba mission batika ba œuvre. OK. Soko tiki œuvre te oui meno likolo moena kango na mémoire nanga ezate mémoire nanga za moi problème moi bon. Mémoire nanga za problème mo bekanga kaka bato batika ba œuvre so tika œuvre te mémoire nanga kangati. Oyebi point carré te. Nzembo point carré.
Eza répertoire à maison mère, non? Mais ndeni yo vandaka wana na bien on te ko so na ba bien ba question zenga ba réponse eza ni banze bebele oyembaka na bien on te wana franchement na bien na monter et ça la succès et ambula sika papa la ngai te na bien on te point carré yo ebi point carré te na bien on te merci beaucoup designer to yambi alanga nzimbo na plateau na biso mais quand un peu ko sepelsa na ba fan no na mwanze bomo awa napesi mbote na mosika Patri Malwa vengi baoba mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te baninga nakomisa bandeko nde banguna na ngai batyelanga mitambu nzela nyonso baluka vi na nga ebeba likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa ye mokili monde ya surprise mama ngai nayebaki te baninga nakomisa bandeko nde banguna na ngai batyelanga mitambu nzela nyonso baluka vi na nga ebeba likambo akokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa ye Patri Malwa vengi baoba eliki na ngai warantone motambo na tata nzambe wangai mosala papa pone na ngai nde lifute masoba koloba pamba solo balonga biso te masoba koloba pamba nzambe asali mokonzi elo mona oleleza nasala nini na mokili oya se na bomana nini na mokili oya tata baprobleme nyonso kaka ngai kofinga nyonso kaka ngai kocola nyonso kaka ngai. Merci beaucoup designer. À part relation ni nous allons na artiste musicien auto yebi pe ke basala ba orchestre na bango o bazo évoluer libanda tout monde a neti ba Bina Filé ba Patrick Beckham Ibrator Piana ba miel de son. Est-ce que vous pouvez répondre bien à la question moko? Eza na problème te na tout ni. Moko. OK, relation ni nous allons na Bina Filé. Aza relation motenaye. Aza artiste musicien, azo évoluer dans orchestre nae. Aza relation motenaye ngani na ndeka vrai. OK. Ngai na linga mingi kokosa te. Ngai linga mingi ko kala bonne musique. So muto sa musique a bien dans le bagitoko. Frère na biso tangi kombo kala banda ko beta banzembo na ya bien. Mais lelo babilo tozo beta zo accrocher donc na kondima ye zongi la bobeta babilo ko accrocher donc biso to ndima muto ko mettre pour maintenir vous maintenir toujours exact que banda ko besala mambo bia pour ça sous mambo bien te to ndima te pour na comprendre tout ndiri ba musicien musu ba mo kende ba mo simba kisa ngomba oh te bi ke kisa ngombe za ba jouer vous sentez ma misa beti mais bino ba artiste et musicien déjà to ba musicien profane autolobilaka bo simba ba kisi po bo sala ba succès te to simba ba kisi te nzamba za mama neti ngai yo zo croire na nzamba nga na sala la tanga mama mona visu la tana yo au forcé OK na visu la tana yo au forcé mon kiti na sala la tana nga vous comprenez c'est ça OK wana tangi kombo aluka bosser sur ma casse azonga na mutema bato mbako et bon Ibrator Piana inde banzimbo neno na invité ye ana bagumba bente ah bon bagumba ana banzimbo bente bon mo baby sama kambo moni grand chanteur na Kenya ezateka ka to bengo grand chanteur non ezateka ka to bengo grand chanteur non grand chanteur na Kini il faut mettre ka banzembo oyo ezokanga OK wana nde to bengi yo grand chanteur ezateka te wana simba te beta na nzembo ekanga to bengo grand chanteur ah bon ouais c'est ça mais il y a un leader il y a groupe ne commandé et bon nana na leader yo évolué na maison mère
oza na patron na yo et oza le roi de la forêt aza leader de leader wana kale na biso moni tolandaka makolo o ndenge donc ndenge mi bengela kale na biso héritier Watanabe abandeko koloba le roi de la forêt aza leader de leader yaza leader ba musicien otomona tobetana bango na wenge baza ba leader pona le roi de la forêt biso tunde tozabo tozaka ba leader le roi de la forêt aza leader de leader pour moni na niveau na ndé na boy batu miso oyo tanga kombo ba leader wana ndenge na bon. Ah bon? Oui. Yo là t'as un uniforme na orchestre vraiment. Yo zo là t'as na uniforme na orchestre mais yé ba artiste na musicien ne pe basala ni bala t'as uniforme ndenge moko na yo. Oza no leader mais akwanga na Thompson. Ah. Oza no leader akwanga na Thompson. Ka leader. Ah, bon. Vraiment. Leader autant mon amour tout bien été leader. Ah. Bon c'est bon. Eh. Leader ils ont une option. Vraiment. Et na vendre na leader leader na bien beaucoup misa. Oui. Ah. Oza en tout cas ouais somme est-ce que relation ni on a Patrick Beckham. Ya on a autre le banonga na vrai na kinda ba repa batuté. Mais pour na nini? Yokate. Non moi c'est designer na OK repa mutune. Nana numéro frère. Nana numéro frère wana te. Oyo tangi comme Patrick Beckham. Mais banda ko meteni. Yo mo tangi kombo ne miso tanga ete. Yo ka sina siko ye banda ko meteni. Banda ko misa banzembu ni sa succès. Atezo sa ba succès planétaire te. Atezo sa ba succès soki ndenge nini mokile kufa te. Mais ti les loiseaux meteni. Ndenge to iba vina biso ba meteni aka. Na vie za maintenance. Faut maintenir. Et ate kalobando sala banzembu bien, lelo sali ya bien te to ko ndima te. Pona don ndima vo zala. Oh. Ça que zala. Parce que frère wana Patrick Beckham nazana ni numéro ne nakendaka ni répétition na ye siko frère wana ti le loiseau maintenir pour na obimisa banzembo nde na nzembo ni mo nzambe papa sala na ngata challenge pour na yimbe nzembo 2021 ti et banzembo lelo ya yi parce que ba muso pono yimbe banzembo na bango frère wana muso tanga kombo ye fozo makala OK ki lelo ata yo ndingo zanu za nzembo niti est-ce que moi ça na Patrick Beckham. OK. Courage, place à continuer toujours. Couper ça va tout musique à bien. Hier, m'a maintenir. Ah, hier, ndemtu azo maintenir et bon miel de son. Ya on a lobby. Eza bana misusu bazara makasi pembe na papa. So papa zana papa tinde beta mutabeti muto. Eh papa zate bazo beta et miel de son na ebi azaki bon chanteur. Aza bon chanteur ou bien azalaki? Yobi aza bon chanteur ti lelo siko nzembo nini na ye oyo ke yo yebi banda longba wenga ta yo te to longola yo nde to tambola na bababwe nzembo nini ya miel de son oyo ebetaka na bar nzambela exact relation yo zana on a des plics pomba depuis Pomba relation ils ont été mais as un bon chanteur ya mboka. OK. Ba depuis Pomba parce que ba jeune au ba bundaka a maintenir. Azana yo bébé nanga pala la la yo bébé nanga aza. Azo maintenir so ka zaki na ba yo bébé nanga te lelo na ko ndima nanga te. OK. C'est que ngana ko ndima muto azo maintenir. Bato nazo ndima na sana nini numéro na bango. Na sola na bango te ngana ndé vrai. C'est ça. Ah, c'est bien. La vérité blesse, mais ça reste la vérité. Tu es tout peu bayebi genga na kosa te nze moni na miali otambola na nzela ayoka. Abat que to qui mal les clubs, tu vas dans les clubs to qui benze moni les bits. Ah laisse tomber. OK. Ouais. Relation ça on a dit des mots. Non non wesh, Miki déjà chika déjà. Ah, OK non t'es déjà déjà za 12 asuka yambala suka na aéroport. OK penza ba bagage we komi wana ote yozonga te niveau pote zo zela le roi de la forêt zo zela le roi de la forêt na ba poulet na ya na bana na génération morote designer boga we ka faza la le bogobel bogobel faza la wana sko bino bozo nga bolongola le bogobel nga travailler na wenge zo kende ko beta concert nga na zala te pona nanya zala ba o pe batika la rana ba travailler pe kana orchestre ah mais option par option option wa trop sire Nazana le roi de la qui est derrière toi? Nzambe. Ya. Nzambe na ba wesh na ngami. Papi Kakol. Nzambe na ba wesh na ngami ki. Vraiment. Tozoko ba muke na suka émission na biso
designer idole nous ezalaka nani ntango ozalaka ovanda na ndako mpenza botalema un jour nga na ozala artiste musicien mais moto inspiraka ngai songolo to pakala le roi de la forêt Weranson. ok idole na ngai wana mais nasepelaka mpe na kimia na attitude oyo ya Jackie azalaka nango ok attitude kaya ya Jackie ya Jidite Molope yango nde nasepelaka nango. Merci beaucoup designer tokoki lisuku oyoka mwa morceau mo ya nzembo eza kitaka oyokana ouais eyokana apesi base garde nord mobimba mbote maître Charo na champion atakale base garde nord mobimba je t'aime moi na moto comme j'étais sake koretranche kotikati alasala mokili akabola te lisumu ya mokela ya monene na moto ayebi mosolo na moto ayebi bolingo epai ya nzambe dimasio lisumu ndenge moko degre lokwa moke kosala kata liswa moto petetre ya monene koki osala pete zeta lipela moke na miso mpona kokata oyo lishate monaka po elobaka te bokomprena ye aza synthétiseur nazobeta kaka mpona formation awa nazotambola nazonima nazoronfle nzela na bandoto nanga oza koparaître facilement oya yo soki omoninga ofunga mokrio pamelinga kende soki omoninga obanga ogangi ono de Jésus eske nakomi demo alima imona eske nakomi monguna papa pianga visa ya motema na yo nakota na vanda nazwa séjour ozala identité circulation autorisée sans dérangement bacha ya l'état potemali mayemona résidence nanga namoni nakomi okanga yo na makasi et pourtant bolingo esengaka no violence. Merci beaucoup designer tokomi kokende malembe na suka émission na biso pona leo na yebi kezamba liboso me ya suka te ya koyambo na plateau na ngai designer à part yo ndeko les bogobel ok à part yo na maison mère ndenge oyembaka bien artiste nini mususu wa convaincre na kati ya maison mère biso tuna wenge tuyemba bien on est wenge équipe nationale so yemba bien to kota te ok so koti na wenge se yemba bien pona pele wall la forêt boss na biso azana litoyi yene mtabimisa ba grand star obino bomona ok parce que nde tozala boye na ba fanatique tout bazala mutaleki le wall la forêt na litoyi azate so mutaleka ki le wall la forêt na litoyi mais mutamona ni pas ça la mambole le wall la forêt si le mutabimisa ba faire na ba kiti na ba fabrica ça mutabimisa ba tozaka le wall la forêt ok et mutabimisa ba leader toi na saka mutaleki le wall la forêt na litoyi azate. Merci beaucoup designer kala wande tozabwe synthétiseur Robert Kita il a doublé il comme Fabrice a doublé il y a Ego Synthé c'est comme ça bien formé bien formé vraiment bah moi aussi me sais Kita encore Simba oui moi Simba nyonso ouais c'est ça. Ah, c'est bien. Merci beaucoup designer. Tozo zela le 15 février na Arena Grand Paris et lo konini obombeli ba fan o balingaka designer. Et là on a bombé ba fan ezara ba fanati ba somba ba billet na bango ba ya ba mona le wala forêt ba mona biso bi bana le wala forêt to zala na ba mona génération mo tezoya ba beau garçon bazoya ba chanteur ya bien bazoya c'est ça quoi ba somba ndé ba billet na bango pona tentikal mukien. Merci beaucoup designer Bambote. Car ndenge za to comme na suka émission na numéro na contact plus 243 85 47 97 228 plus 243 85 47 excuse 85 47 97 228
Tout bana pour ça babenga ba dédicace na dédicacer bango ba conseil numéro 1 mbote na ngana pesi mbote na Patrick Malwa vengi baoba Global Express au tien à 6h aujourd'hui à 18h à 17h déjà aujourd'hui na pesi mbote na vena nga architecte Géritansia na pesi mbote joyeux anniversaire na vena nga architecte Géritansia na pesi mbote na vena nga papier bravo c'est le moment sans oublier mon papa JP Diamantino maman na biso fo Diamantino mbote nango wana. C'est ça quoi. Merci beaucoup. Ma fanatique tout, il y a Mikili à Paris, c'est la base dans la gare du Nord. On est ensemble. Merci beaucoup designer, merci na internet union tout bolingaka Janine Kalanga la souriante autrement appelée maman chérie de la presse congolaise. Merci beaucoup à toi Bella Dinganga pour la confiance. Merci à toi Michael Adassa ROS ma copine chérie. Un grand merci à toi Dad Bénédicte Lemazola. Un grand merci à toi Balobi prophète Christian Lema Kaziavubu. Kowen Saint-Père. Un grand merci à toi maman Irène Lema, Tantine Isette Lema, Grâce Lundaya, de gros bisous à toi. Un grand merci. Nabino Nyos, Toubolingaka Janine Kalanga. Quant à moi, je vous dis au revoir. T'écoutez dans le prochain numéro. Bye bye.